lelo de beste kopekisanga te lelo na kanda tomeka kosimba la tomeka kota mais naka oyo ebongi bapesa biso ligne de conduite net bato sali volte face peut-être abakoya yebisa biso alobi omoni tobanile mesure wana po ndenge biloko emataki soki tokontinuera wana mpe kozala raison mais so otali na kati wana irresponsabilité eza na kati. Sobolandaka de Manza London TV veut dire que je suis là aujourd'hui très fâché. Je suis vraiment fâché. Vous me voyez là en tenue pour vous faire voir que je suis vraiment fâché. Veut dire que Mangamoué le Congo et sa kanda et sa méchant. Les loguna n'angane sengote veut dire que mon boss de Brino original, mon boss de Brino original. Je vous salue déjà. Qui encore mon cordon veut dire que mon cordon. Je vous salue partout où vous êtes. Je salue déjà mon caméraman de best, mobile mannequin à propre. Je te salue déjà. Nazana kanda lelo de best ko pekisangate leo na kanda. En tout cas, Léona Kanda, Maman Julie Castello, Kopekisanga ite na Kanda, veut dire yo ramingi mingi jebe, chamona se yo na Londres, mais biso mambole kana Congo zo sepelate. Aujourd'hui vraiment, dans un essengo ya mbelabino, analyste politique. Bango ne maramboya la mutu na bango. Franchement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Tofana ki boye, ba ebisi biso, confinement na ebite. Terme ya confinement loko ya na poto eyepe na Kinshasa au confinement va confiner biso 4 jours na tongo tout fanda boye na poko ote gouvernement a changé programme. Mais non, attends, binomoko, s'il vous plaît, tous à la quand même batou, on a la kanda ya rolobeza moi belé, mais quand même je suis avec un invité là auprès de moi. Arsène, bonjour déjà. Oui, bonjour madame. Vous pouvez vous présenter, hein, batou nyo so balanda ka de Manza London TV, baoko baye bayo ozanani. Nga komo nga Arsène Luamba. Nazala ba casquette belé, mais lelo na ye lokola analyste politique. Mais dans les jours à venir, Nazala ba connotation ebelé na roya ba connotation mususu. Merci. Veut dire de best na comprendre été invité là tinde monanga yo pe na système ka ya kanda Congo tondeni. Tozaka na mboka moko naza burundais te, nga naza congolais ya Congo profond. Donc voilà pourquoi et ça là que ezo pesa pe moi kanda tozo ebate ezanini. Donc on débat entre les ciel et la terre quoi. Donc vraiment Arsène Toyambi étant qu'analyste politique namboka na biso to ebité ezanini et puis ça soni et puis ça kanda et puis ça nyonso à la fois. Franchement, lobito la moki monsieur le gouverneur, je sais pas de best pas bien sous comme ni na suka pongai non lingo kaka comme était pia kanda. En tout cas, comment on a comment on a son excellence gouverneur Gentilly Ngobi. Comment on a balobi ngami mingi na osepelo benga communauté parce que ça m'énerve. Franchement, moka munene lokola Congo boye, République démocratique du Congo talanga Kinshasa ndeza munene. Gouverneur ya moka oyo alamuki alobi que moka oyo confinement 4 jours torozala ndaku. Franchement, je vous informe qu'il y a des mamans oyo basali ba AVC na bandaku na bango parce que cette maman aza veuve, elle n'a pas d'argent aza na bana 5. Ce que atali en sala nini bana fo balia bana fo bazong saboye à force ya ko penser ebele maman wana asali AVC aza na hôpital lelo entre la vie et la mort à cause ya gouverneur nabiso alobaki confinement yemoko ekoki sou bongote na pourquoi a changé alobio ezate. Arsène, dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays.
En fait, car on constaté, je suis dans les regrets parce que tu as dit que si tu as la capacité, la compétence, il y a qu'au diriger entité, qu'au diriger, il y a qu'au prévoir. Tout cas, moi, malade des autres, pandémie est dans le monde. Ville, les autres sont à disposition. Mais à notre grande surprise, biso banda ba effet à maladie et côté. Tout le monde gouverneur, Moutatindika qui a zaté. Franchement. Tout le monde gouverneur a su à passer communiqué officiel s'il vous plaît. Balobi que non, il faut au quota na confinement total pendant 4 jours. Biso le quoi, papa ça biso la norme hygiène to bien nzambe merci. Gouverneur a ville a se soucier na ville à Kinshasa parce que na RDC ville les a affecté à Kinshasa. Alingi pendant ne ba check Kinshasa en quarantaine comme ça va désinfecter Kinshasa. Toka mwe toko mana 20h mesures échangées. Mesures échangées balongolo mais entre-temps ba répercussion makasi salemi. Premièrement to vivre na to 10 jours malgré cela malgré to 10 jours peuple azala na sima président alandi mot d'ordre à président. Mais avant baya baso makambo suso madame lobi ezaki suka makambo esalemi parce que un gouverneur na ba gouvernant soki bazozwa mesure il faut baye bakogérer ba effet collatéraux ya mesure wana mais tomoni mupiko pondo et sauté comme 7000 totelemi contrairement neti ya ville à Paris bazan la confinement total bango bazo bakisa sous ba semaine mais biso d'ailleurs confinement to la mkanaton eza sous confinement te ndenge to aboyo zo sala passe mingi finalement est-ce que malade eza ou bien eza te menga na yebi malade eza parce que mes condoléances na famille à Jacques Ilunga oya keeli biso tozo kamwa pe kaka tout autour ya président Fachi car bateau e baza important de bazo kende limbisanga na la connotation politique te aweza bwalu bajitunga likambo ya république likambo ko désinfecter to ngai to mona ataso basali bongo mais lokola bato babimite lelo to mona na bawenze bazo désinfecter bazo boira bakisi parce que eza budget na mboka kini bopeto yango yoti mais kini bopeto yango eza te donc finalement on est où bien ce gouverneur n'a pas moyen à tika et bonga République démocratique o ezama moyen manate ya kisi ya bongangate ya fétichité o ezaba vie à batou monsieur le gouverneur. En tout cas, moi ce qui m'énerve, comment se fait-il gouverneur Yamboka Oyamouné ne peut être irresponsable? Je suis désolé, monsieur le gouverneur, permets-moi de vous dire ça. Attention s'il vous plaît. On l'a moukaki na tongo moko boye, o ebisi biso lobby, confiné mais pendant 4 jours. Aussi longtemps que tu vis à Kinshasa, je sais pas moi si tu vis à Kinshasa, mais nous autres, nous vivons à Kinshasa. Tu ebi bien que na Kinte vivra na to 10 jours. Mais vous avez eu quand même les kilos de nous dire que nous allons rester 4 jours à la maison, tout en sachant que les parents mususu il faut babima po bana bango balia, et ma maman mususu faut baler ça bana bango. Mais vous, étant que monsieur le gouverneur, vous avez dit que on va rester 4 jours à la maison. Nous, le peuple quinois, le peuple congolais, doit respecter parole nayo. Lobby na ba supermarché ça qui est terrible. Moi je suis allé là-bas na Shoprite na Somba, ma papa na bana je ne pas pu parce que embouteillage ezalaki makasi batu bazalaki ebelé, il y avait pas moyen d'acheter quelque chose. Mais on l'a mouki na poko, je sais pas moi, au côté pe na douche sous colo là petit pantalon enfilé. Attends s'il vous plaît. Tous à batuko toza batu boni boye bolimbisanga batu nyoso bolandaka de Manza London TV na kanda Arsène na ebite bino bwakala ba mongo yango na bolamuka na tongo bino batu mingi mingi wala mupanza politique bona ba mongo ebele bolamuki na tongo bozumi beko mo bolobi bo changer. Madame, moi je suis avec les peuples. Tant on a les peuples, les peuples apparentés, les peuples à souffrir. Si quand on a épinglé l'euro moko. Les mots bona longwe na na casquette na ina lo belo moni nzambe basakana na nete to lobi awa to sepeli to beti maboko ke to koti na alternance to koma lokola changement mentalité ya bato esami na nte bato ebele mibi bakei na ba cabinet na bango bacha ba noko batata leki ba cousin ba mission ka ba ndengo na bango
bato baza na expertise batie bango te bomoni bake ba mission na ba poto baromba yeli biso coronavirus so otali bien docteur oyo azobunda wana so otali baka mingi eza baka oyo bacontracte yango awa na Kinshasa te tala nazoloba ezala FCC ezala cash tomoni na bacabinet ministériel mawa regret biso tant que nous avons changement, tu as qu'il y a un changement de mentalité. Et il fallait idéal la chef de l'État et continuer. Nazo de manière responsable, na l'obité que malade des malade des ali. Mais il faut tout le monde concrètement. Alphabet bandarabana atina Z. Soto suka qui na B lobby madame. Il faut tout continuer na C. Comment se fait-il to suki na B lobby comme Z? Non. Mais Sarsène, s'il vous plaît, permets-moi, na me compter qu'on ravire yo parole. Bino bolobi qui est malade des ali, mais beaucoup me kotia biso na ba doute parce que ceux qui malade des ali qui réellement malade des ali, bon juste décision bolobi non batuba se confiner na ndako pendant 4 jours. Peuple congolais a yoki ba prendre ba mesure ba maman ba luki ba loso, ba maman ba sali makambu boy. Mais bino moko boyi li susu bolobi oh maladie, bolobi susu batuba bima na bango. C'est que boza na doute malade des ali. Madame Nazozongi, c'est la ministre provinciale à Gentilin Bila. Parce que tant que ça est là, il faut que mesure. Lobby n'est pas bima qui a. Je te dis ce malade est à battre qui malade. Oui, na gambé la moelle ça quitté. Mais na changé sur Kazakh. To kamwe na pondo to importera te mupikwa pondo et grimper. Et l'ongwe de 1000 à 7000. Maman 7000 francs. Alors, tant que tu loko, une chose est son contraire. C'est-à-dire, na Congo, tous en bateau, on a une incompétence notoire. Olimsa. Et ça, quand tu lobby, tu lobby, awa, n'a la tendance. N'a la tendance. Au moment sur terrain, Makamodo se contredit. Vraiment, s'il vous plaît, Bandeko. Ba dirigeants, ceux qui malades des alliés, pour les alliés, donc quand même, comment dirais-je, na ba mesure, moko, et Zolan, exacté, tout le monde malade des ça, allez, tout ça, ils volent tout face. Peut-être, ça soit le biomoni, tu vas annuler mesure, wana, pondenge biloko et mataki, ceux qui continuera. Wana peut cause à raison, mais si on a une carte, irresponsabilité, ils ont la carte. Parce que si on a une décision, il faut que effet collatéraux dans les alliés. Nakatala, tous a paralysé, makambouze belé, et puis maman, na ebisolo moko. Ces derniers temps, tous sentir présidence de la République, te matang ezara la présidence de la République. Hein? Bon, moi je suis en train. Je compatis parce que Naza Congolais à Congo profond. Mais je n'en disconfie pas s'il vous plaît. Non. Mais je compatis. Mais oui. Malade ce qui y a obi bat ba kufa et ba ministre baleke ba ministre obi elo ke ça moi sengo c'est exemple na famille a ba patience na moi ici hein un bon ami à moi une bonne amie à moi comme ça na famille na bango so mutu moko azi corona moi ça va me faire très mal tu vois mais so il est ministre les qui na kufi obi ke bien pour ministre azo mbonguti te meilleur na ebiso oh bien moi na soka tumbinda ko batika kazi kana katanda kote basala rabo soki ndako epeli obimisie si mobenje pembeni obetie fimbo ngai oyo lobi wana engagé ça n'engage que moi hein engagé mais ngai lokola acteur politique analyste politique dans na ozo lobana eza bongo te il faut to banda réfléchir lokola bato bazana na kati ya société civile ou bien un homme d'état l'homme d'état atalaka intérêt ya bato nyonso zoka mama awa tozotala intérêt na biso nyonso parce que soki otali tozotala ba information mondele azosilika makasi mpona tia na biso mais tozongi mpe na likambo ya maladi so oke na France opposition na pouvoir eza te nazoyebisa mpe bacombattant bakuna tolingi mpe awa lobi nazalaki na hôpital ya baanémique nayebisi yo pasi mama congolais avivaka na taux du jour qui combattant aux arata na 1 euro poto ndima ke bolinga mboka bosangisi
bosangisi mwa mbongo pe eza na structure mo balobi action communautaire mama odi lisasi eza ba initiative oyo bango basali mwa botindi koto tosombeli ata bato wana ata mwa ba comment dirais-je ba antidouleur na banini mabe eza kaka ke mosala eza makasi président de la république aza na makambo ebe et surtout ata nde bapekisaki baloba makambo ya coalition wana eza ya mabe biso tozovivre baefe nango na nzoto moyen te tozozongisa pa monsieur le gouverneur il faut aleka badepute oyo peuple à élire kuna na assemblée provinciale ntango bokozonga bobenga botuna gouverneur comment se fait-il arrosoir et puis natamboli lelo na ville ata soko anila namoni esika moko te bazo désinfecté tomekai kobima nga tala nga bien naotambola na nini na nga c'est pour dire que maman poussa moi musika côté olalaki na ebite hein un mètre parce que amour a signalé tout le temps je vais moi un mètre mais invité pas au collègue na ebite pour tola tinde mo photo kanga no beto sandele aïe yo za moi ni nongai na ebite veut dire que biso de best vraiment de micro na biso za désinfecté yo na ebite bilamba moi ça va to poussa na biso bendeni. Mais franchement, cher peuple congolais, il faut quand même tout réfléchir. Hein? Vous avez compris, Nadia GB, je n'ai pas l'habitude de faire l'émission comme ça. Naïbisi Bino Nakanda veut dire que moi ça m'énerve. Je suis allée hier au marché avec $50. Je n'ai pas pu acheter du loco et mon ami. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est où là? Mais madame, on est où là? Ngai n'a profité de l'occasion, il y a qu'au vulgariser le peuple congolais. Parce que la responsabilité est partagée. C'est-à-dire, quoi que mon pico ya pondu, eza dollar ne mutu. Et l'ongoli en a mis. Le gouverneur na bisot. Non. Wana eza éducation culture à ma bé. Yangwa todo senga chef de l'État. Arsène. Vulgarisation il faut. Ba reflectaka image ya ba parents. C'est ça. Biso tout et bien. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je n'en disconviens pas. Mais à la logique des choses, biso tout et bien que bana ba reflectaka image ya ba parents na bango. Au moins na batali babi je be mingi moi ma batia. Na biso sko parents na ozo beza nani. Que gentilité. Te bana o. O mingi gentilité. Oui mais bazo reflecta. Comment est rabongo amour. Comment est rabongo? Gentili nan. Olobi bazo refléter Gentili Ngobila. Bon, en fait, ezali ba Gentili baza eza conséquence ya o bango ba lonaki na koto o bango ba utaki. Parce qu'il y a de cela 18 ans monopole ezaki ya bango. Oyokaki bataba mogila gila o bazaki na pouvoir oyebi ndenge ezalaki. Totelemi omoni mais Dieu est grand, makambo ebele ezo rattraper bato mais na kenkena oyo souci na biso ezanini. Souci na biso ezana ntomeka kotia makambo mabe de côté tomeka kosimba na tomeka kota mais naka oyo ebongi bapesa biso ligne de conduite oyo net parce que on est perdu on ne sait pas confinement ou bien confinement ou bien ni gouverneur alekana expliquer biso ministre provincial a ebisa biso à défaut président de la République, comment les bateaux nyonso mandé okenda na suka eza directeur ya cabinet za nani eza bawangana baolobo eza imanda na yote ya bango te ba mingi ba sa makelele 2000 ninyo nani président. OK, merci. Mais regardez comment la ville est timide. Ah, biso toi na ville là, na Komoriko boulevard yangona, na Kitambo vraiment, la ville est très timide parce que eloko ya rosa les ate bato ça qui na habité gouverneur alingara ça la bras de fer na président. Le roi président ko isaki mibeko bato si yango ba terrasse kangami, bandini ye palingi ba cheka s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, je ne suis pas contre vous, mais seulement nous devons faire la part des choses. Attends,
réfléchissons en responsable. Réfléchissons en responsable. Vous ne pouvez pas, cher gouverneur, vous vous levez très tôt matin comme ça, vous prenez une décision que vous en mesure, même pas à respecter. Franchement, moi je suis déçu. En tout cas, vous nous avez vraiment déçus. Je m'y attendais pas que vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, décision. Mais ayez quand même le courage de nous dire que, franchement, cher peuple quinois, cher peuple congolais, ce qui n'a changé de décision, et ça pour ça. Vraiment, parce que vous allez désinfecter balabala, quartier, hôpitaux. Mais si on change, c'est sur base de quoi? Essayez un peu d'expliquer le peuple congolais. Ça quand même tout. Attendez s'il vous plaît. Na Congo, il y a des hommes intelligents, des femmes intelligentes qui réfléchissent quand même. Ceux qui posent une décision au biso, tozu ma boma lobi amour à kena bara meli masanga alobi enzambe na ke moi zandu mbang na so moi sardine. Et bato basobi le biscuit batia na parler franchement, franchement toyeba. Et là on dit to sala na Congo, franchement. Veut dire lelo bambote ya mingi te papa Gabi mbuta mwana muzombo limbi sanga lelo na moi kande belé. Le moi kande zake belé veut dire que mon boss na ngai de Bruno limbi sapo lelo faika to loba botala vraiment Kinshasa ya boete. C'est normal. Kinshasa ya boete. Confinement. Tabatunde bafanzi tabatu. Confinement ya la mpanzini. Confinement Puis bolingi ba terme ya poto ba terme minene. Est-ce que moi là na temi place na boy ayebi confinement. Franchement. Bazo expliquer ka sokola. Papa Joël Miller, papa la Curtis veut dire que Kandeza li bozora ba peuple congolais lokwa ba nyamate lokwa ba zobate OK bolamuki na tonga mo bo sali mambo eli bino na poka bo changer. Non, toza quand même battu. C'est vrai, tongo bo sala li kambu, il faut bo sala pe o sepeli si batu faut ba sala. Balaba les a timide, bat ba fa na bandaku. Faki bo le kata la ba quartier ndé ala ho polele boye, bo désinfecter pour bat ba fa na mo pe na bandaku. Mais bon, celle n'a pas l'autre, bon changer n'a pas décision mon boy et elle bino ka boy sentiment mon boy le Congo ya na mboka sentiment le quoi ba français ba sala boy bino pe bo sala boy le quoi la maman Julie aloba tete biso kuna na Londres bazon tiri boy bino fe bo sala boy papa Sami le bonheur. Papa Sami, les bonheurs, de gros bisous à vous, papa. Donc, veut dire, faut to bongisa vraiment. To comme inabiso na souke, ça qui analyse moi comme qui est, to linga qui to sala pour na mboka na biso esi mbate, messieurs les politiques, moi 3 libanga 3 pour émission PSI. Bon, les APA libanga tenazo lancé ka nos na opération sans frontières, na batunyo soit poto ba combattant ya solo. Boya en aide na bandeko na mino baza na Kinshasa parce que peut-être ngai bomoninga na balabala meza ba misu baza na ba pota ba anémique baza infecté ba misu ba yebi bazangelo kwa kolia tala totala kaka o ezomona na te o eza no caché nde eza pasi mingi alors toza de cœur na maman na biso Odile Lisasi ye mutu azo salela biso bien asimbi masolo ya Action sans frontières. Biso toza na comité mobimba awa na Kinshasa mais boss de Bruno. OK, toutefois lokolo na apprendre dango siko na kati ya émission je pense que soka za penza mwana Congo profond to mona tali nzaka ne pe okota na mambwana sans oublier le président de la République Félix Tshilombo Place Azali mes condoléances parce que abungisi chargé de mission na ye nous croyons à lui. Todo senga nzamba sungaye mais à se débarrasser na ba kafa na ba kankela nyonso eza tout autour nae. Donc c'est tout ce qu'on peut dire en tout cas peuple congolais quinois mi batela propriété à liboso ezana no yomoko komi protéger na coronavirus ezayo kocha mutu makasi te kozala kwa bato abundu dia Congo te bandima te ke microbe ali nzambe pe ali mbote na bino nyos. Merci, je sais pas de best avec ton autorisation to moni pe batu bafandi pembeni ya so bakolo ba moi 2-3 minutes concernant ka confinement on échange je sais pas moi 2 minutes à suivre ou bien on peut accorder quand même.
Voilà, à suivre Batubaro Banabango. J'espère que mon caméraman a tellement intelligent et bien encore ça pour insérer dans cette émission. Mais tout Bolanda de Mbanza London TV, on a vraiment branché scotché. Abonnez-vous massivement. Massivement à de Mbanza London TV. Vous ne serez jamais dessus. Hein? Donc, on a pour la image, information, news pour expliquer ce qui se passe ici à Kinshasa. Parce que Mbanza London TV est vraiment partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Voilà, Yango Anatomeka qui un peu comme ça l'analyse. Je salue déjà mes deux bébés d'amour, Samantha et Doctine, je vous aime beaucoup. Je salue mon assistante Amour, autrement dit Nene Lusamba, je te salue déjà. Moi, votre Nadia GB, je vous dis au revoir.